Merci Kabuya, merci Nabino Balandia aussi du Congo et Sengozali ya okuta Nabino na mokolo alelo soki ezali mbala liboso ya kolanda biso na kati ya émission oyo boy. Bo s'abonner massivement, bo partager ba émission, bo liker ba j'aime Nabino, ils appellent une manière pour na ko soutenir chaîne ya libération ya Océan du Congo. Yango wana lelo bande konangai tokolobela makambo ezali koleka na kati ya mboka Congo et puis tokolobela makambo ya insécurité ya mboka na biso ndenge boyebi. Mais ils passent dans ma camou au hôtel de ville qui s'est ça là parce que ils en ont ba millions de dollars américains et là au boye ba kimi ba zongi na poto. Ministre de la finance provincial Jean Ngoy a démissionné na poste wana. Jacques Tiningo Bila a nommé mutu mususu. Mais ministre wana Jean Ngoy boye biye ba tondisa marti tant basaka sortie officielle ya ACP $500,000 et 10 mois. Et puis, Mbongo, il y a opération Kini Bopeto. Mbongo wani muna na rate. Mais le lo yo bobiso tozo mituna. Batu bazo iba mbongo ya l'État. Batu bazo détourner ba millions ya l'État. Bazo sanctionner batu wana ikelevé. Toloba o toloba te. Parce que lelo oyo boye bi bande konangai kisasa na régime oyo toza nango eza régime oyo boye ya impunité. Soko yibi na mbongo okoti na union sacrée ba laver yo. Ministre wana nde tozolo ba awa azali na mikili ya bapaya. Parce que ba utaka na ministre oyo boye Jonathan Bialusoka. Bazana ba OG Frem ba travailler alongo kuna po azaki sous na pouvoir terre bazaki na Kabila aye kokota na ACP alias de corrompu pour la République. Ce qu'on a biloko ya boye bozwe bisabiso état de droit. Babiloko ya boye omona pe wana ke na poto ale tango bakoyoka ono nini kuna inda ali bango tu wana bae na ngonga u basoda na biso bazokufa na front bazozanga même ta sukali ya pamba bazozanga ta café po bazonzo to bokolongonu babunda contre ba rebelle mais bo mona batu bazo détourner ba millions ba milliards ba milliers de dollars américains ya mwa bande kuna ngai lelo oyo boye boyebi na minute oyo Chilombo asa ko négocier pour la transition. Mais na kati ya transition o Félix aso luka Félix aso banga ka batu mibale Moïse Katumbi na Kabila. Pona nini aso banga Kabila? Parce que Kabila ça va député sur le plan institutionnel, Kabila ça na ba député na ba ça na assemblée nationale ndenge mo pe na Moïse Katumbi. Pour ceux qui bakei na transition, okoyoka yozwa Sénat te ba opesa bango Sénat te. Yozwa Assemblée nationale, yozwa primati, bino bo ba ministère boy po ndenge zali wana ceux qui bapesi Sénat na ba paya ba to amuka tondolo bango bakoya ko banga keno ceux qui président zali te moto akozwa intérim ya président de la République oza la président ya Sénat. Mais biso peuple congolais tozo mituna. Mukolo nini batu obo bakokende transition be bakosala dialogue. Pour l'intérêt en mboka. Pour l'intérêt, par exemple, que bon, to solo là, to ça dialogue, to tongi plus de 8000 km en train. To ça dialogue, to tongi 19 000 écoles, la Congo Mobimba. To ça dialogue, salaire ba fonctionnaire, salaire ba policier, salaire ba enseignant, ba magistrat, ba médecin, ba chômeur. Mukoni bo kene dialogue pour na biloko na ngwana. Dialogue na Congo et banda kala depuis 1960. Dialogue et ça les macaques. Pour na ba intérêt ya ba politiciens. Ce qui ba intérêt na ça menacé allez okoyoka kuna allez yo mobiliser kuna yo nani bo allez to bima na balabala. Mukolonini. Bino bokosala dialogue na makambu oyo bonga na lobi awa.
que totongi par exemple bakaya ba militaire ba soda batika ko fute là na ba cité ozomona soda zo tambula makolo le quoi lobby a na ville qui ça transfert la qui te na mona pena un militaire un officier de la République na ba pété ya mboka azo tambula makolo ba deleka oyo bano ba kuluna bazo se moquer un colonel à l'époque ya Mobutu mais Nathalie Ngabi Mboko yo ezoke na okufa un colonel en fonction azotambola makololi 11 un major azobon de la transport pas na receveur mais Mboko eza okufa Félix abomi mboka yo penga mituna yer mo penza est-ce que réellement bon nga kota nga armée est-ce que na armée vraiment abiso est-ce que mi bali vraiment basala penza mi bala solo. Parce que yemo kaka Félix yebisa biso comment est-il possible que bino basoda bozo futa mama be mais il faut bo balola munduki parce que Félix alobaka loko wana alobaka yango seri Kabila zalaka soit disant que ba policier na ba militaire na biso basaka mal payé il faut bo balola munduki donc Félix pe ba policier na biso na ba militaire bo balola munduki parce que Félix alobaka yango ba archive ezali ba vidéo ezali un major Wobina mamboka misoki muntasa na ba grade wana major asa mutu obo ala respecter véhiculer mais pas na biso ozomona mutu azolongo na KPM soda ya l'état ye wana ligne 11 donc atokina na nzela notali ba soda atokina nzela solo donc soule sili teni bibamba bamba Félix est un civil azo sakana bambonga ba dollar asombi ba mapango na Afrique du Sud asombi ba na Belgique asombi ba bilamba ba montre ba $300,000 mais bino ba soda o bozonyo kwama bovandi wana bokanga yonga mituna ba soda na biso vraiment est-ce que vraiment ba sala vraiment faire formation militaire parce que na mboka mesusu tant ma bezali ba soda ba zokana pouvoir pour na ko maîtriser dans situation non comment est-ce que ba soda congolais ba civil ba zo lekela bino na esprit un simple député là qui a l'ali à fungoli monokona libandati a 21,000 $. Mais au coup d'un colonel, a otamboka makolo, a osenaka bambonga ba transport. Ba soda ba koma ba mandia. Mu kolonini to ko sala pe dialogue que non lelo oyeboy ba soda na biso pe ba koma pe batu oyeboy a koti pe na restaurant na Rutana. Ay ko sa pe moi déjeuner na e, ata na Pullman, asali moi déjeuner na e. Atana ba restaurant Béatrice wana mukoloni nde to mona pe ba policier Mali o baza na Kisasa o ba kana ba service ba mission na Nations Unies ayepe ko sala moi déjeuner na e azui pe moi $20 na e America moi café aya sombita moi croissant avant di pa meli moi ji mukoloni ni ba policier na biso ba koma na niveau wana yango wana nga nazo condamner bino pe ba policier na biso. Parce que tant que biso tozo bunda bitumba oh pona bino ba policier soto bimi wana o mona moso ya kanginga kacho ndira kana nga kana o kanga nyembese moi kuto ope mabiezo zalati abi me yota mutunga na bunda pona aho nyatanga boye ondira comme si ngai na e bité ya ngona lelo o bande kuna ngai Félix se senta coincé ba leader na biso ba yebi makambu wana bango pe lokola bazana molimo nzala allez balobi mboka ya mwana biso pe ndima tokende na transition ça c'est quel genre à pays ça c'est quel genre à mboka. Félix a échoué il a montré ses limites moi si akitoko apesa keloko azana ngo Félix apesi biso tribalisme pouvoir na biso baluba mais ce que ça qui pouvoir na bino baluba et que bino baluba bana ko sala ke no congolais nyo so azala malamu mabeza la ki wana wapi mais pouvoir na bino bozo sala ke no groupe ya batu baka liboke kaka bino baluba bozo sakana ba dollar ba nini alors millions de batu na sima ba o se retrouver te ka pouvoir na biso mukwa tondolo est-ce que Mobutu tango ça va pouvoir boka ba no benga nini mukwa mbandi boka Kabila wabenga ye mukwa manono ese boka Kasavu bazo benga ye soki mukwa ya nani kuna ya Kongo mukwa tombolo soki mukwa tondolo elakisi ekolo ya bachilo mbu donc tribalisme en chef
yango nazoyebisa bino bandeko na ngai biso peuple congolais na minute oyo boye po ndeko moko baoto na ngai yo Bruno yo okosala pe na osala révolution na mboka o tobema peuple na révolution peuple akoma mokonzi ya bapoliticien toane loko moso osala te parce que mboka sokene mabe bapoliticien bazalaka na kaka mpo na intérêt na bango ça ne marche pas allez babandi kobimisa bato na balabala na makambo nga na énuméré awa bokene mpe dialogue bosolola keno basenya botala tozwaki pouvoir totongi banzela boye totie kura boye tosali boye mai ezangaki na mboka oyo boye nini boye nini c'est ça bosala mpe dialogue mpo na biloko wana mais pourquoi vous devez toujours dialoguer quand il s'agit de soit de votre échec ou quand il s'agit les choses ne marchent pas allez bobengani boye bovandi allez botali ah nena loba achaka makere mingi yokozwa poste oyo nana kuna achaka makere mingi yokozwa bo ya mwana bozomona gouvernement congolais ezozala na ba ministre ebele loko na oyo kambalo ekozwa soki na 71 ministères 71 ministères pona nini balingi ba élargir mutu nyonso akota babenga yo vanda akanga monoko transition à 2 ans. Oh Félix, côté que la Félix même ma transition à 2 ans ou 3 ans, c'est suicidaire. Hein? Félix c'est mon toi qui n'a comme la biso ba M23. Biso tout est bien ngo ezali kamba bomba te. Ba Rwanda wana bazo mboka na biso. Nani mutu na ba Rwanda? Félix. Mais lelo oyo boye bolingi lisusu bokene ko négocier na ba Rwanda. Bokotisa bango na kati ya gouvernement, bokotisa bango na kati ya armée. Au moment où bana mboka bazala ba grade na bazaka ba adjudant en chef, ba policier ya mulongo. So moni congolais za major ça kaza na ba prise de décision te. Est-ce que oza mboka vraiment que non biso peuple congolais to ko pesa ba politicien congolais chance? Mukoni ni bota nde bakeko dialoguer bomona ba dialogue awa boye ba cardinal Mosengo banani ba manini esalima à l'époque à Mobutu solution na ngo pour na peuple congolais zo manini batu oba échouer peuple congolais il faut tellement pas si ngeza ka no bobi maka marche kulutu nanga pero luara lobia wana soki zaki ngane mama moko na nai komo na nai soki mama Evelyn ya loba na ngai nini boy mama biso tozo bunga bitumba pour na mboka ngaza fana mutu teke no na kubanga kuluba keno batu ba oselo komote pero luara wana zo lubano tangu pero luara zo critiquer Félix zo critiquer ba leader na bino bozo kumisa bango ale so ngana critiquer et comme Bruno ya nini je m'en fous pero luara lobi marche samedi de kinoka marche de santé bakenaki ba se dégraisser ba graisse na bango marche biso to yuko so les marche ya soulèvement populaire parce que Félix a échoué. Marche obo eza ko telemela ba politicien tout obo bazolinga baki na transition marche yango etikali yango wana bino bozo tambola marche basu batambola ki wana eza ka pona avantage ya Félix Tshisekedi marche on eza pona intérêt peuple congolais marche batambola ki vraiment wana est-ce que armée rôle na ezali po basaka ba déclaration est-ce que armée rôle na ezali pona kopesa biso ba communiquer armée rôle na ezali pona kobunda armée rôle na basala yango rôle ya armée isa mboka eza menacé babimisi ba soldat aliboka na ko défendre l'intégrité ya mboka rôle ya armée na kati ya mboka yango wana un point et très point bas mais ce que bamoni armée comme ko dénoncer armée boyenini donc nous sommes pas un état to benga misu ya osala mboka te parce que mboka eza constitué na peuple nous avons un peuple richesse à liboso na nation yango wana ya mboka. Mais quand tout ça, ça n'existe pas, on n'a pas la sécurité, la défense. Tomi benga siko état place on a placé. Depuis na monde ni bino vandi bo na ba américain boye, ba iranien, ba ko menacer ou ba irakien ou ba russe ba ko menacer bango, ali ba komi ko ça na communiquer. Donc Félix a bomi mboka. Félix a détruit le pays. Maman Evelyn, yo mutu zo banangai. Félix a détruit le pays. Marche biso tozana besoin tout le monde en wana. Peuple congolais bima de tous les côtés.
Le leader va se prononcer, bon, marche tout ça, et ça, pour Félix, il doit partir. Depuis Félix, ça n'a pas de marche, marche contre Félix. Tout le monde en paix. À part les choses, affronter la réalité. Moi, je ne suis pas fan de quelqu'un. Hein. Moi, je suis fan de la République. Premier parti politique dans la République. Quand je vois mes policiers, nos policiers, mais pas mes policiers, nos policiers, les policiers dans la République. Quand je vois nos militaires, bazotambola makolo bino ovana na Belgique wana bo bisanga ba policier belge ba sa ba mandia ba policier major na ba pété en mboka boy aotambola makolo aobonde la recevoir ça se fait où? Et puis on est là, on est en train de trouver ça normal. Bazozo mboka biso kakaana nda nini boy yumela tala plein politique okulutu nanga le bolozo baka politique ya pesi lengi. Au moment où tu as besoin Félix est combien de mois? 6 mois il faut Félix akende. Mais bino bozo bundana transition biso ba ko to zwanini biso pe tourna biso allez to ya pe mabumu ba ko ma mona biso to ba na pota ma ba policier. C'est ça le gourmandisme. Il y a des leaders policiers congolais tous en avant. Boy bisangai. Bo solo la paix que non bo. Botala biso to yaki to kuta kimbo ke saka okufa to multiplier budget saka ya boy to comme ici on a 32 milliards. To longo na classement soit ya 5e place na Afrique to comme 2e to comme ko égaler Afrique du Sud na Nigeria. Bo ça peut dialogue bongo. Biloke kita. Hein? Ce to lobby ba le kaka nini? Ya pas que to ko sala likamuno se ya kamaleme maleme. Biso toza ba génération asika tozo mona mboka ndenge ezokende les Rwandais s'organisent lelo boy FIFA ke ko sala nini na Rwanda championnat moko so bien nini ngozobeta na Rwanda na parce que bazo considérer batuana. Mais chez nous les gens sont inconscients, les gens veulent la politique mais ils ne veulent pas approfondir leur cerveau. Bozo kumisa ka ba leader wana ba kosangana ba sololi dialogue so ba ke dialogue to ko ma sortir mais dialogue. Donc 63 ans d'indépendance, 60 ans de dialogue, même beaucoup que ça quoi avancer. Tout élément. J'ai encore besoin de Sabino. Augustin Kabouya. T'as la médiocrité à Batumiso comme Kabouya. Quelqu'un petit là, médiocre, il passe à la télé, dans Top Congo, pour dire que Bilok est mati parce que Bitumba Est. Il a fallu que Bitumba a réussi en Ukraine. T'as un niveau, il y a stupidité à Bato Bozana Baonamboka. Bitumba Est n'a bilo romate ça un rapport ni. Bitumba Est n'a bilo romate. Si vous avez bilo quoi koloba, vous avez bilo comme si vous avez besoin de kanda. Mutola mukari mona tongo na lié le côté mutola baka nzelo ka liboma. Et puis vous passez à la télé. Ou le vandi na opéra, n'est-ce pas climatisé, un bilo qui mati parce que bitumba est na ne bilo qui mati. Tant bino boyaki, bilo que zaki a okita, ou bitumba est bandi, ale bilo qui mati. Qu'est-ce que vous avez produit? Ça c'est moquer des gens. Bon c'est kabatu, bon tu la batu. Kabuya tongi bandaku si ma ba fikini bo asombi ba pa na ba lemba na ba jede na ba makapagne, ndema ba ministre ba Jangoy, na ba Félix. Vous êtes venus piller la République. Et puis, le peuple congolais Vandiwana a Kangi Maboko, à Zotala. C'est ridicule. L'UDPS a montré ses limites. Il y a un besoin n'a fait 10 mois, Yoboy, Denis Kadima doit partir. Tu le mot partira au cas où, jurisprudence, il y a 2016 ou 2018, si je me trompe. Félix, ce qui organisé l'élection, Wallahi, Félix partira. Pour y avoir le baka, Félix Alobaka, ba policier ba so futa mabe, boba la munduki. Alobaki Kabila c'est abana benga Kabila papier. Ce qui l'élection c'est limité, na mona Kabila et l'autre côté papier. Donc ce qui binope bo organiser l'élection ana dans les délais bo kende. Pour na bato ça pour l'élection, mais biso peuple congolais auto ça pour un changement, pour la révolution, vous allez partir. Élection ou ça élection, Félix doit partir. Parce que moi, que ce que je m'abe, bino ozawana pa osaka ba sentiment na bino, boso ba mapangu ba mote ba $300,000, ba avion, ba compagnie wana to bisa bino avion non? Capitole Airways. Gouvernement belge a déjà fongoli dossier pour na papa na Simon. On va vous juger.
toko botola bino biloko wana nyonso boyibi bokotika ba malheureux bokotia bino na prison biloko ya république nyonso boyibi yango tango biso tozozwa pouvoir na nzela ya soulèvement populaire. Tout ça que vous avez volé kobanda na régime précédent tire régime na bino Félix, nous allons récupérer tous les biens de l'État. Banda kwa l'État bo morceler bo teki on va récupérer ça. Ya on a osenga na bino fait 10 mois oyebo. Nous avons des marches. Tous les 4 coins qui ça diboso aseni. Parce que tout le monde ba aventure, bozo kene ko négocier ba poste na bino pour na ben terrain na bino mais terrain peuple bo bisa bango te. Lokwa kadi malobi ke Nicolas Kazadi apesi mbongo te ezala yo kadi mana Nicolas Kazadi. Eza makambo na bino. Biso peuple congolais tolingi président o akoya. O akosala ke no peuple azwa mai, azwa courant na ba village ba courant nzele za la connecter ba province za la connecter. C'est ce que nous voulons. Ya mwana nazo benga bandeko na ngai. Pona ko resi bitumba oyo il faut bosunga biso. Tozana bato misute to ke na bosunga bango. Bomoni ba Congolais banda ko bunda awana. Ba mwana ba koti na cercle ba Rwandais. Ba Rwandais bazui bango bakangi bango bake ko lia pe mbongo. Siko soke biso tout komika ke non tant que ne pas ba Rwandais ba pesa $20, ba pesa 1000. Siko mboko bana ba bundela ngo. Papa les bolozo sur le bas soulèvement populaire, les gens ne veulent pas le comprendre. Biso même discours, les gens ne nous comprennent pas. Bozana yo bino bo pesa biso raison. Mais boy bango tout celui qui a participé à la destruction à Mora o. Biloko to boyibi, nous allons récupérer ça. Yango na zo senga na Congolais, na senga na ba mama na ngaya. Bosunga biso les na fait 10 mois. O bo to bana mois avril. Tozo kita liboso aseni parce que tozaki na makambo ya France ya Emmanuel Macron bo mona ki réaction na ba retomber nango alors to komi siko na virage o bo rappelle que na zone rouge o koyo banyati o ye o tie donc cette fois-ci tu lombo o ye to koya o tie to kotia to ta la place mino bo dialoguer to ta la place mino bo kene transition et on a so benga peuple congolais bo bonga déjà na fait 10 mois début avril o boy tous à liboso aseni wana mote kopé la jour wana parce que on dit matin que no bato mo buba sanganaka ba balota ka biso lokola ba ballon na baon téléphone na komi na suka bo s'abonner na aussi du Congo bo partager mission fait 10 mois oh boto kita liboso aseni mote kopé na gare centrale tout ça na besoin il y a participation à mutunyoso bino boza ba fan na ba leader parti politique ce qu'on a besoin qu'on changer. Qu'on va changer pas ma politicien, qu'on va changer na au peuple, aux yeux conscience. Numéro zali on a plus de 243 81 73 11 702. Plus de 243 81 73 11 702. Wana ndebo ko sunga biso na moyo zo beta mikolo na kisasa pour que na bilenge to